tangu ikwenye matondo mingi na bandeko balandi Vuvamu TV mboto mabota na bino lelo tomemeli bino manaka ya sika na kati ya Vuvamu TV émission na biso tangu ifweni ebota misika kati na Vuvamu TV émission oyo kozala bongo émission socio-culturelle tango nyonso o mabota na bino tokolobela bomoto ya bato kati na mokili lolenge nini bato bazali kotambola kati na mokili lelo émission na biso eyambi bongo moko mopanzi sango ya ba mwangisi nsamu azali bongo pe lundi bantsweki kati na ba mwangisi samu na kombo ya ndeko ndombeli nde tokoleka na kopesa ndeko ndombeli mbote mama mopanzi sango mbote pena bandeko yonso batu lisusu bongo libaku ya kolanda biso makolo mwalelo matondo mingi wana boyoki bongo ndeko ndombele émission na biso tangu ifweni ekoleka katango nyonso na betando na bino mokolo nyonso ya lundi na ngonga ya 15h nde lelo ndenge tolobi toyambi bongo ndeko mopanzi sango ndeko ndombele sujet na biso ya émission ya lelo nayebi ke ekobetisa bino mitema na bandako mais eza malamu lokola tozolamusa bayindo esengeli na biso tolobela yango lelo manaka na biso ekolobela la polygamie tolobi na lokota ya bapaya polygamie tokoyeba ndeko ndombeli polygamie eza nini pe pona nini polygamie matondo ndeko mopanzi sango polygamie eze mobali oyo azali na basi ebele po nini polygamie po ya biso tokoloba polygamie eze ezaleli euti bankoko na tina ya koéraduke société uta la nuit de temps ndenge toyelaka na mokili basi bakobotamaka mingi koleka mibali pona koéraduke société nde ezalaki kosenga mobali oyo amoni aza na makoki kolandela baposa kolandela balisenga moko songolo soko akoki na basi mibale soko akoki na basi misato azwa kolandela makabo pe misala iye bankoko bazalaki na yango donc na mwa mokuse na ino na eteni ya yambo soko tokolimbola yango wana polygamie soki tolandi bino malamu ndeko ndombele yango kande tobengaka bombanda poso totali na terme ya bombanda eza ndeti bokabwani toyebi te soki bombanda yango kaka polygamie to eza na mwa na habit de langage polygamie yango tobengi bombanda eza habit de langage po na bombanda tomoni opposition tango déjà moto azali koloba wana mbanda na ngai opposition moko songolo eze na kati kobenda na moko songolo eze na kati mais na polygamie wana na vrai sens de ya elobeli wana ezalaki te ba bureau ndenge koma koloba lelo wana deuxième bureau ya papa na biso wana deuxième bureau te wana bazalaki basungi okomona la majorité ya makambo yango ezalaki mwasi nda lobi na mobali pour des raisons X bakiselanga mosungi mosusu naturellement tozali na basi mosusu bazali na mabota ebele te yendenga ze amoni ke akobota mingi te akutani na mobali azali na posa akobota mobali azali na baactivité fo bana bazala mingi baencadre bibwele baencadre misala ye moko alakisi volonté ebisi mobali na ye kenda na libota intel to kenda na suka ya mboka na sepelaka na mwana moko azali wana zwa ye abakamela ngai mwasi wana akobakama azali mbanda na ye te maze mosungi ya suki na kobota soko bana mibale tata kobi na kobota na mwasi oyo ayaki komosunga donc soko tokoloba bombanda mokili ya libebi soko tokoloba babiro yaki mingi na tango ya deuxième république na bato ya Mobutu ezalaki code kenda kutanga na deuxième bureau premier bureau esika salaka na société na ye soko lobi kutanga na deuxième bureau bana ya bitinda bayebaki deuxième bureau eze wapi pepa ya nani esika bakoliaka makayabu tango mosusu mama nganda makayabu ye wana deuxième bureau
mais na sens yango biso tokobenga yango bombanda te mais tokobenga yango komosunga po ezalaki complémentarité. Tekondombele bolobi na biso polygamie uti banda bokoko na biso mais tokomona pe kaka na kati ya bokoko yango bakoko mosusu batikala ekozala jamais polygame. Est-ce que eza na moto nyonso esengeli azala polygame? Olobi na biso pe eza mpona baraison x c'est que eza mpe na baraison ebelo esalaka ke bato bakoma polygame. Eza na baraison mike. Olobi motuna moko très capital nengo atango tuni ngai est-ce que na bakoko na biso bango yonso bazalaki polygame te? Ezalaki na batina ba raison x ndenge touti kolobela tout à l'heure. Tozaka na illustration moko nkoko na biso tango azali kopesa tata na ngai toli apesaka ye lisese moko alobi tata moko azalaki kokenda mbo na zamba asalaka mosala zamba azalaki kokata nkoni tata wana kati nkoni abukaka nkoni ya ebele tango alinga tombola nkoni wana epesi kilo makasi mais tata ngo akanisi lisusu abi lobi ezali mokolo tokotaka zamba te alors ekolingisa malamo nabakisa lisusu nkoni po lobi nakoya na nga zamba te tango tata wana bakisaki nkoni ntango atombola nkoni mokongo ekrake ye mokongo edoki fin de compte akokaki mpe lisusu komema nkoni wana te po nini koko nanga pesaka lisese wana lelo tozali komona nini bato bapratike polygamie po na plaisir sexuel sentiment ya nzoto alulaki nsima ya mwasi aleki tala peti oyo tala oyo te yango moni moto oyo azalaki na kilo tanga tomboli kilo akoki te moto mosusu azali kopratike polygamie na mwasi moko ayebi na ino raison ya kovivre na mwasi yango te azali na ino komikoka te makei koluka polygamie po se surcharge et au finish okomonaki akokoka lisusu te kokumba mokumba wana mais pas ya bankoko yonso te bazalaki polygamie bazalaki bapolygame bolimbisi na bakoko oyo bazalaka touti koloba ngo awa ntango tobandi ndimbola na biso divorce ezemo ezalaki na bonkoko na biso te bato mosusu balingani eke baboti te to bazali kobota na ino te mwasi akoempeshe mobali te mobali oyo mwana oyo mobali akobota akosunga mpe libota na bango yango ekosala ete tolobi volonté mingi la majorité ya polygamie ezalaki motema ya bofungwami ya mwasi papa esengi tozala na basungi tozala na bana kenda zwa me moto mosusu azali na mwasi na ye bajoraka mombongo na bango malamu bazali kobota bana na bango bazali kokokisa oyo bazali na mokili ingeta bakoko mosusu bazalaki bapolygamie te bakendeki kozonga na mokili ya molimo me ezalaki mpe lisusu kolandela bilembo tolobaki yango na dobi mwasi na mwasi aza koya kobakisa elembo na ye kolandela mosala to likabo ya mobali na bango ezalaki mpe mingi na bokonzi to na bakonzi oyo azali na bilembo ya bokonzi nde akozala polygame tokomona bashofe bele nga na libota na ngai nkoko na ngai alaki na 9 femmes oyo bazalaki kofanda na 10 cases 9 cases ya basi na ye 10e ya ye moko po azalaki matondo mingi ndekondobe tobote bino maloba te na bandi bodevanse mpe mituna na biso po tolinga totuna bino nani akoki azala polygame mpe ntango nini polygamie ekoki esalema po tomoni balobi na biso na mokanda o wana balobi na biso 1 plus 1 égale 1 biso totangi na classe balobi 1 plus 1 égale 2 mais na mokanda balobi na biso 1 plus 1 égale 1 toyebi ke moitié na moitié nde epesaka moko sikoyo bino ya bolobi na biso polygamie mobali esengeli azala na bango mibale mpo na baraison x nayebi te par rapport à mokanda wana atako na mokanda na bango mpe tomonaka quelque part balobaka Salomon azalaki na basi ebele c'est que bozo rejoindre mpe kaka bandeko wana quelque part kota ya Salomon mais quelque part bokabwani mpe bango balobi 1 plus 1 égale 1 bino bokomi nayebi te na ba 1 combien po epesa sikoyo combien toyebi te bango moko nde base contredire tango bango balobi 1 plus 1 égale à 1 na calcul wana existaka te demi plus demi ezali kosala moko mobali aka demi mwasi aka demi
soko demi plus demi ya mobali oyo na mwasi ya liboso esalaki 1 mobali yango kaka lisusu na mwasi ya mibale bakosala pe lisusu 1 po baza kaka bademi ata ya kozwa ya misato ekozala kaka demi ya mobali na demi ya mwasi ya misato eza pe kaka 1 mobali ata aza polygame azalaka fidèle na basi na ye yonso aza fidèle na mwasi ya liboso aza fidèle na mwasi ya mibale aza fidèle na mwasi ya misato epa na bango balobi roi Salomon azalaki soko na 1000 femmes na kokaka kutu koyamba contexte yango te po inane eze na 365 jours. Cela explique que soko na mokolo moko Salomon azalaki komona mwasi moko seke na inana komona kaka 365 femmes. Seke za na ba femme mosusu millième femme roi Salomon azalaki komona après 3 ans. Et donc eza historique moko ya mbale ko bwaka. Mais komona ke Abraham aboti na Sarah boti na Agar. Ata un peu plus tard Yahweh yaki kosala moins injustice ko landela ba appartenance mais eze kolakisa ke bango pe neteni na bango bayebi pe ke eze etamboleli ya mokili après mayiki kozwa gare mpona nini mpona raison moko ese produisaki mbebe esalemaki ntango bafuti niongo soko ezalaki esalemaka te epai na bango akokaki kokenda te na libala omoni pourkui nalobaki eutaka mingi na mwasi Sara nde alobi wana selo mokanda na bango Saranda alobi na Abraham alobi lokola nga nazali ko concevoir te botana mwana mosala euti na volonté ya mwasi mobali exécuté yango po ezalaki normal bayebe eze biloko ezalaki kozala. Donc ndeko Ndombele parmi ba raison X bopesi mwasi azo concevoir te na libala bayokani na mobali na ye bazwela ye ndeko mosungi mosusu po aya apesa bango bana bongo na sima soki mwasi wana concevoir libala o bakende o ndeko mwasi ndimaki ekokoba kozala te kozala lisusu te toki lisusu toyebi te bolobi na biso esika kani polygamie ezali mobali akolinga basi nyonso na lolenge moko mobali aza na basi misato akolinga bango lolenge moko mpe kozala fidèle na bango lolenge moko nayebi te mama ya liboso mobali ayebi ndenge nini akolingela bango mama ya mibali eske bolingo wana ndenge ozokabola mikolo wana na bolingo ekozala lolenge moko mpe bolobi akolinga bango ndenge moko nayebi te ndeko Ndombele nayebi te na bayo baza bapolygame balingaka basi wana lolenge moko to mpe différence ekozala oyo ya liboso ta mosusu aza monene oyo ya mibali ta mosusu aza pembe oyo ya misato ta mosusu aza moke eske mobali ntango alongwaki na ya monene mwindu ake na ya pembe seka amonaki différence ezalaki ntango ake na oyo aza moke seka amonaki différence ko bolingo wana ekozala lolenge moko lolenge nini na ba raison X na bino bolobaki lisusu eza mpona ba raison X nde mobali akokende kozwa mwasi mosusu nayebi te soki totali na mokili sur le plan mondial bagrand balambi ya minene bao batenaka barestaurant donc molambi ya monene na mokili balobi para azalaka mobali eza mpe parmi ba raison X balobi po mwasi azalaka na baperiode na ye ntango akatisaka esengeli te mwasi asimba bilei yango tomona balambi minene baza mibali mais lelo balambi minene mpe bakoma basi nayebi te soki eza mpe kaka parmi ba raison X oyo esengaka ke mobali mpe azwa lisusu ndeko mosungi pembeni matondo nengwa ntango nalobaki ba raison X na enumeraki te eze na etuluku ya ba raison oyo mpe bauti kopesa lisusu eze moko ya ba raison ntango mwasi akendaka ngambo tata souffrir te na kolia tata souffrir te pe na baposa na ye aze na mosungi eze moko ya ba raison ntango tuni réellement tata kolinga basi wana yonso ndenge moko po mosusu moindo monene mosusu moke pembe mosusu mokuse mosusu soko molai l'unité dans la diversité moteur ya motuka eloko na eloko eze na rôle nango mais sanganaka po esala motuka moko moteur moko c'est-à-dire carburateur yali démarreur yali filtre yali yonso ekangemi na moteur moko pasi lelo koma nini po bato bazali kotia basi wana lokola bilei bango moko nano base komparaka ale namoni kutu tina oyo wana ozwi wana akokani na ngai ta kopusa na ta na ngai te
Poto mosusu yo mitali na monene oyebike balandaka mwasi na monene. Sinde kondombele bolimbi. Pesa ngai tango tuna ki mutuna. Pesa ngai tango na yanora okojonge pai na yo. Na silisa ezenti na pona bandeko balandi. Mwasi ya moke, mwasi ya monene, mwasi ya mokuse, mwasi ya molali. Tolobaki yo de part. Eze complémentarité, c'est-à-dire eze bombandate kondongwanate. Oyo ezange pa na yo, eze pa na ye. Oyo ezange pa na ye, eze pa na oyo wana. Yango eze kosala kozala ya malunga. Omoni tolobaki eloko moko tozalaka mal compris na bato. Batata mingi ya mwele komoko songolo na mokili surtout ya libebi. Bakufa po bazalaka be na goligoso moko. Ah bon? Ouais. Nini sala ndenge wana. Sokwa siliki akolala na kanda, soko mwasi alobi akolamba te, tata kolala nzala, po mwasi azali na kanda, balali na mbeto, oya tie longi oyo, oya tie longi oyo. Bazali ko evolue ndenge wana. Nzoka nde na nzoto ya moto, kolala na kanda, kolamuka na kanda, ozeko kokotisa incompatibilité na etamboleli ya nzoto. Mena batata ya kala bazalaki, soko kondongwaneze awa, akoti awa, po azala na kimia. Okomona tango mosusu, atmosfero ya bimelaki na ndako. Soko auti kuna pa ya moninga akozonga nango na kimia. Ah mama, po nini ngana awa to benda na kite. Esika pa uti tango mosusu goliko sabita to lembisaka. Okanga ka mingi. Oyebi kuna ya salaka boyi. Yo kitisaka boyi. Yo salaka boyi. Wana na kati ya bonzambe. Mais ce différent oyo bato basali polygamie na sentiment ya nzoto. Akobanda kolanda nzoto po soka zui oyo soko lembi yango po bato balobi ba défendre polygamie lokwa biloko akolia. Boni chaque jour olia kaka matembere. Olia kaka madesu. Na biso po bino batata de bobengaka. Wana osana ndunda, lelo lia kindunda. Lobo kelia pondo lobi kuno kelia ngombe. Uta kesa langage bino mibali bolobaka na ba mama. Langage mokili ya libebi bato basali polygamie pona sentiment plaisir sexuel. Tolobi baze ko lula basi na sima. Oyo biso tolobeli polygamie wana ezalaki nzoto ya mwasi te. Ezalaki polygamie te sur le plan sexuel. Ezalaki polygamie pona etamboleli ya malonga ya bomo ya bato. Soko komi pona biloko akolia, moto azui mwasi biloko akolia, c'est que mwasi wana kozala inutile. Po biloko akolia na mwangonga moke komaka inutile tango ke na wese. Yango wana ozali komona pe bolingo yango moto moko stunie boni mama bozaki apeti wana na kata ye. Boni bozaki na ona wana na bwaka ye. Ah wana fomo mi moko boy. Ayebi eloko azali koluka te. Mokili ebebi uta mibu ebele. Bato balobi omoni lelo komi moto lingaka bokoko te. Mais soka melaka likaya bangi po défendre ngo malamu abi bien mesa bokoko na biso. Wana po défendre bangi na ye na bo bêtise na ye ya sala. Moto azendumba kosakanela bana ya bato. Po défendre bêtise na ye bosoto na ye wana kindumba na ya kokitisa ba fille bilamba partout alobi polygamie uta banda bokoko na biso. Soko tuni entina akokoka kolimbola yango te. Te tolobi polygamie c'était désir to plaisir sexuel. Otanga ndelo ngai na mona bolumbu ya oyo na mona ya wana na mona yango te polygamie. C'est-à-dire un vrai sens du mot ya polygamie yango tolobi motema ya mwasi ya yambo est supporté pese sika na mwasi ya mibale. Soko ko bakisam ya mwasi ya mibale e pesa isika. Soko komi yomoko goliko swabimisaka ona sifflet po mwasi ya ndako kana ka na gilette wana yango te balukela ngo kombo mosusu. Matondo ndeko ndombele mopandisango goligoso ezoboma biso goligoso. Goligoso ezekaka mwasi ya bonzenga. Matondo ndeko ndombele nani nda sengela za la polygame. Tebi ke boyanola ki omebo pesa ki pena réponse na mozino te. Nani nda sengela za la polygame. Na société na biso alelo. Na société ya biso baindo lelo nani nda za la polygame oyo azena niveau ya ko maîtriser polygamie. C'est-à-dire polygamie na mokili ya lelo eze mokili ya etumba. C'est-à-dire bato bakoki babomana. Nzoka na bokoko okomona ke biso toyebaki libota moko bazalaki bana ya mama mine bazalaki kosala équipe na bango ya football. Équipe na bango ya football. Donc 11 joueurs na terrain na 4 réserves na bango. Bana ya tata moko. Oya zena maîtrise ya kosala libota wana bana babota mi na mama oyo me baze bana moko a pratiquer polygamie. Oyo
oya zena kokoka po ezeli nyoko ya bololo na monoko ya mokolo. C'est-à-dire c'est pas facile oboko la basi misa toto mibale. C'est pas facile. Pour que mon abato mosusu bazena basi mibale mais mosusu akwanzi poussière ebimina na litama. Ingeta toyibi makambo ya ntina e umelaka te. Ezalaka kaka boye kaka to bandi babandi kotia pression soki ezalaki manaka yezangi nango ntina bakopesa bango temps. Bande ko ya roji balimbisa to limbola eloko yopo ezé que détruit toute une génération. Bato bazé ko kufa ndenge na uti koloba ba defendaka bozoba ba pesi yango kilo na bokoko. Ameli Diamba alobi ezé matiti ya bokoko. Azendumba alobi euta bokoko polygamie te. Nani nde esengi azala polygame. Moto ya ko maîtriser polygamie. Moto ya ko eba ko sangisa bana na yaze ko bota. Moto ya ko eba ko sangisa mabota po basi na eba koki kondima. Basi na eba koki kondima ko fanda ensemble. Bongo mabota na bango. Na mokili ya lelo oyo ba pasteur oyo évangile teya 1 + 1 = 1. Mwasi moko abonga na mobali moko etumbe kote liwana. Moto wana fazala naino na notion ya bokoko. Pona nini na bakisi mwasi na bomo. Soka bakisi kaka pona sentiment ya nzoto. Wana a détruire vrai rôle ya polygamie. Soka ze naino na makokite oyo ekosimba basi mibale. Abakisi souffrance na bomo ina ye. Fazala moto aze à mesure ya kokoka ko maîtriser polygamie po eza ezaleli to défiter et uta la nuit de temps et pas ya bakoko na biso. Polygamie ezali uta la nuit de temps et pas ya bakoko na biso. Soko za à mesure te akoza la polygame pour mekate balobi ezali linyoka bololo na monoko ya moto. Ndeko ndombele pona bosukisa émission na biso. Question de curiosité. Ndeko ndombele pas za polygame. Matondo eze motuna malamu po bato balobi soko moto azeko défendre loko esengi ayeba yango ndeko ndombele tango mosuna zena makila ya ba polygame metan mosuna zena ino polygame te na botami na bankoko ba polygame ndenge na uti kolobawa un grand chef lui ni fundu bato bayebi na bo mama na ngai kuna na côté ya Congo central. Donc c'est un grand chef reconnu azalaki na 9 femmes ndenge to kitani baboti pe mosusu baboteli biso na polygamie. Donc soko tozena makila wana to incarner makila wana yango tolobi tozena makila ya polygamie mais tozena ino ba polygame te kolandela bileko bya ntango soko ekosenga soko ekozala important soko pe ye goligoso nazalaka na ya ko permettre poto lobia wa banengwa nde ba permetaka banengwa nde batindaka soko ye goligoso na ngai nazalaka ne na ndako alobi ah papa pour des raisons X to Y bakisa omonite na koti na mokili ya polygamie pe na kimio motema na douceur yonso kezala etumba ojwaki okomi ko batama babi misaka ona siffler ozekoli ya moteke na ndako goligoso wana beta siffler mpoboluka ndenge bokokenda kokutana ekomi mikakatano na bomoi. Matondo na bandeko balandi émission na biso tango ifweni to yazalaki na plateau na biso na ndeko ndombela lobi soki goligoso na kopesa nzela polygamie eza permis bolanda biso tango nyonso chaque lundi na 15h rediffusion na biso chaque dimanche na 21h30 totika la brancher na Vuvamu TV tango ifweni bayindo bolamuka matondo tango ifweni tango ifweni